Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les lotos so kota na sujet na biso oye ko intéressé bino makasi. To sengi bino bo continuer ko s'abonner bo sauter ba pibité na kati ya Adassa Temo TV. Toko talombango na kati ya sujet na biso ya mukolo ya lelo. Bombo na biso Naomi azali na ko expliquer bino na kimia po na bo comprendre. Soki na filme oyo mamsi ye moko azali te. Bongo soki Naomi azangi ekosala nini? Melingi kolakisa te ke soki aza na kati ya filme oyo te eleki ke alongwe SB to atiki kozala membre ya SB. Naomi lokwa bombo na biso azali peut-être toyebite eloko nini esalemaki pona na filme oyo a joué te bolobi non Adassa ba bombo nyonso bazalaki ma pourquoi absence ya Naomi mam si ye moko ayebi pourquoi absence ya Naomi peut-être amona ekete Naomi akozala na filme oyo te mais akozala na filme mosusu ba tournage eza na Abakouk de SB officiel bokomona pe Naomi na kati na filme na biso oyo ezoya na kati ya SB bokomona pe Naomi na kati biso tozalaka mpona kopesa bino ba information oyo ezoleka mais tokoki koya na information oyo eza fausse te alors bozala na bino calme Naomi lokwa azali na bato nyonso oyo bobandaki kozela Naomi alongwa asala boy non tozana ye donc bombo na biso azali na kosenga pe na bato nyonso oyo bozo loba bozo sala banquette bozala poser bombo na biso azali kalate bokomona ye na ba film na kati ya Sila Bisalo officiel. Naomi aza na droit ya kokende ko jouer partout oyo alingi. Aza na droit wana parce que mam sakangaka motu te o ake ko jouer pa ada ezopesa biso autorisation te to droit to ya kofinga Naomi po ake ko jouer na ada aza na problème pa motu te o Naomi akenda ko jouer soki wapi etali biso te biso important bombo na biso azali asalela biso musala na kati ya Sila Bisalo officiel c'est tout vie privée na ye na makambo akosala dehors à SB etali biso te importance na biso eza ke tozala concentré na kati ya Sila Bisalo officiel to kipe to totala ba publicité to consommer film na biso bozala pe calme Naomi azali kala mingi te bino moko bokomona bombo na biso de retour na Sila Bisalo officiel alors totika mwana zala l'aise totika komitungisa non tozala kimia bombo azali tolingaka bino tellement ya mingi ke tokoki koya kokosa bino te ba information oyo eza fausse soki toyoki ba information mosusu tokoya lisusu ko informer bino mais pour le moment totika banquette totika kofinga totika ba makambo ebele to encourager ba bombo na biso ba kende musika ba travailler lisusu koleka oyo bazopesa na kati ya Sila Bisalo en tout cas ekozala bien makasi ba kende ba travailler partout mais bango moko basa mikolo ba ebi nini bakoki koloba na nini bakoki koloba te en tout cas par rapport à Naomi information na bato boto tout na bozo benga yango wana na ngeki na ebisa bino merci beaucoup. Kaka nde na ebisaki bino les Abakouk de mon cœur, les Adassa Show de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka Abakouk nyonso asepela na musala mama Adassa Show na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e kosunga pona toya e kopesa makasi lisusu pona toya na ba vidéo mususu na ba émission ya somo les Abakouk to consommer SB Sila Bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakouk de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye.